papi ninda shaiwa Kaitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tu ba ebolinga ka maman Eliane Nitou na pesi ba mbote ba ebwe habari zenu muko wazima muko wazuri malukai boni bandeko nanga. Est-ce que vous allez bien? Kimieza de mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili ko la musabso na makasi to pesi nzambe merci na ba toujours que kolala kolamuka eza habitude te ce que nous avons appelé un peu ma bonne moïko bana kokumisa nzambe kopesa nzambe merci. Alors merci mingi na biso o ba bolinga ka maman Eliane Nitou bino ba bosipaka maman Eliane Nitou bino ba oyo botela ka ba émission ya maman Eliane Nitou na pesi bino en tout cas merci beaucoup. Merci na bino o bo uti ko s'abonner si kana chaîne o ya Eliane Nitou TV. Alors so ko s'abonner na awa na Eliane Nitou TV et ko moni bilo ko mo za ko sepeliso ba émission za ko sepelisa yo na sengi pe na yo o partager pe na bande ko mususu o na ba découvrir chaîne na biso te o ba yebi chaîne na biso te bango pe ba koka
ba koyeba chaîne na biso na Elia Nitu TV tosala ba émission culinaire et surtout que ngai maman Elia Nitu nazala musala na on a sala ka service traiteur la Providence so ozana besoin ya ko sala fête na yo ozana besoin ko sala mariage na yo kitoko peu importe événement ozana ngo contacter ngai numéro na nga téléphone eza wana benganga to solo la sala o musala o kitoko okosepela makasi elo mususu pe musala mususu o mama Elia Nitu nazana ngo eza bongo na mboka Congo o to bengi la Providence alimentaire. La Providence alimentaire ezali bongo magasin chambre froide o eza ko sala ba livrer na Kinshasa mobimba so oza na besoin ko lesa libota eza na mboka Congo ko hésiter te benga maman Elia Nitu livraison eza ko sala manakati ya Kinshasa mobimba biloko akolia ezali nyoso to na ngo posa okukuta ngo na kati ya magasin to pe na chambre froide o to bengi la Providence alimentaire. Merci beaucoup na bandeko nyoso tu oyo bolinga ka maman Elia Nitu bina ba ebo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka maman Elia Nitu mais mingi na loba ke so koza mutakanda kotala ngai te poko sepela na ngai te so moko za mutakanda kotala ngai te poko sepela na ngai te so ko moni koza mutu ya keto kotala ngai te poko sepela na ngai te so ko moni ke ozali fanatique révolté kotala ngai te so koza mutu motema bololo kotala ngai te so ko moni ke oza mutu motema kokauka kotala ngai te so po moni koza mutu motema lokunya kotala ngai te bi pourquoi pourquoi ndenge na sengi ka boy yo ta kotala ngai ka boy ahola kisani na mondo siliko sika poza mutu ya kanda mama ile ntoza mutakanda te distributeur de la joie na mutakanda te ba mutakanda kotala ngai te po sepela na ngai te toko solo la boyebi ke émission bota toujours émission mususu na pa na biso to solo la mingi makambo etali famille du vrai du vécu du quotidien yango to solo la na katia Elia Nitu TV batu muso mona bokolo baki ona osela makambo za ya buzz oui c'est normal ce qui makambo na toile eza buzz il faut to sala ngo eza normal ndenge mino bobenga buzz mais ngapo na eza buzz teza kelika moko yepo na to sala nini to solo la yango to kozonga mukele to solo la makambo oyo ka toza ko ba ba prophétie eza na ndeko moko abengi ngai pona kotalisa nga prophétie oyo ba pesaka ye prophétie oyo ya zwaka babanda ko sama na église ya papa na mama ya limité prophétie ba pesaka ye sur mama na bango écoutez cher lelo abanda ko sama na église ya limité pa ya papa na mama bato bayaka mingi na évangile ya bokaboli ya kokabola ya kokanga bato nyonso to baza bandoki na koyela bino likambo na ye yango nde penza lisolo tokovandela lelo mais avant tokota na yango tokokota na muke na lisolo ya oya biso ya mama Laure na kanisi botali pe na ba bisika mususu bakoselaka mutu likambo mutu soka aza ya kokufa okosele likambo akolamuka te po aya ko se défendre mais ce qui mutu aza na bomoi et que lobby likambo na kombo na ye aza na droit ya ko se défendre so mo quelqu'un mo yo lobby eza ya solo te mutu aza na droit ya ko se défendre eza na ndeko obo mona ki abenga ki wakendeki na mangengenge wakende ko swana nzambe na kombo ya prophétesse Rebecca ye azwaki bongo prophétie na yo batalise ke mama Laure mbongo nzamba lobby asa tiki déjà nzamba yebiso moni to koma ko kweya ba tension pamba nzamba lobby il faut se repentir o koma ko kweya ba tension pamba il faut se repentir sinon to ko sa nini okokufa eza eloko kweki na réseaux sociaux oui mama Laure mbongo amonaki yango atalaki pe ayokaki alors malgré to lobaki alobi te ngamona za pe na munoko akoloba il faut ngamona ke ndoko sa éclaircissement na éclaircir dans likambo oyo prophétie oyo baye nango lokola naza na bomoi il faut na telema na solola na bana na nzambe sur prophétie oyo baye kopesa bango na kombo na ngai lokola naza na bomoi il faut na sa nini naloba alors nazo tshela bino image ya mama Laure mbongo ye moko aza koloba maloba yuti na munoko na ye moko totala image oyo ya mama Laure mbongo soki tosisi kotala yango na kotela bino détail ya ndeko oyo na yebisi bino ke bazalaki na église ya papa na mama ya limité lelo ekuta bango cher
écoutez ndeko mwasi au cher likolo ya nini ba prophétie tolanda mama la mbongo na 8e sepak église ba papa bati tozaki na bango jeudi tango ba congolaise lokola leur mbongo ba osala émission alléluia pour na oloba que leur mbongo aza entre la vie et la mort parce que ba na besoin ba vue ba na besoin vide mais ce sont des Congolais des Congolaises alléluia amen amen. Soi-disant, une prophétesse est passée. Un autre prophète est passé pour parler, pour dire le mensonge au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas une vérité. Nous avons concerné, nous avons confirmé que c'est la vérité, priez pour moi. Alléluia. Mais qui sont passés pour prophétiser du mensonge au nom de Jésus. Alléluia. J'ai reçu une grâce de la part de Dieu. Je ne travaille pas avec ma force. Je travaille avec un corps céleste. J'ai 46 ans. Mais je peux contourner le stade de martyr. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je ne travaille pas avec ma propre force, moi. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur a longola na katinanga, ils ont maladie, attention. Je vous ai dit, la seule fois où j'ai reçu ma attaque, et attention, c'est quand l'album Ma robe de gloire est perdu dans le studio. Et pour que le diable vienne contrecarrer mon salaire, n'a pas vivre hypertension en 2018. Et pour vous dire que ce n'était pas Dieu, c'était une attaque. Dès que j'ai enregistré na C à attaque pour que vie à Moutumoko et Bika. Alléluia. Congolais, Congolaises que nous sommes, changeons notre cœur, changeons nos cœurs. Moi je pensais que Moutou Zoloba au nom de Jésus. Bible lobby, même quand je parlerai les langues des hommes et des anges, sans la charité, alléluia. Moi je pensais qu'une prophétesse ou un prophète pouvait passer pendant le bas. Assez c'est assez, le diable n'attaquera plus à l'église. Nous allons prier pour l'ambongo. Mais quelqu'un qui se tient debout, liboso ponami anzambe, pona koloba, pona ndekonaye musali anzambe. Ma prophétie n'a pas raté, ya bino eko raté lelo, eko raté lobby, eko raté lobby kuna, au nom de Jésus. Et puis je suis en train de dire devant le peuple de Dieu, la grâce que le Seigneur m'a faite, quelqu'un se tient pour ni atango na mabele. Alors, ceux qui va retirer la banane bango héritage, et vous avez héritage à tension artérielle. Alléluia. Parce que si c'était Dieu, il allait se glorifier. Je ne suis pas forte. Je suis une femme faible, mais qui tire sa force dans le rocher des sages. Na botami sima ya ba fausse couche mi balé. Naza troisième ya libumwa mama nanga. Destiné à partir et à mourir dès le bas âge. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je ne partirai pas na volonté à Moutou. Ça, il faut que vous le oubliez. Je ne partirai pas na volonté à Moutou. Tous ceux qui ont cherché la tête de l'Ombongo sont partis. Ils m'ont laissé. Alléluia. Je me lève à 3 h du matin pour chercher Dieu. Amen, amen. Naïbinde baleka na réseaux sociaux pour vilpender Moutou. Je sais pas. J'ai grandi na bolingo, na éducation à moi sur Boyebi. Moi les réseaux sociaux m'ont donné une autre mère en dehors de ma mère. Na comment moi na monoko par les réseaux sociaux. Alléluia. Alors bien aimés, soyons en prière. Je vous ai dit ces jours-là. Et quand le Seigneur commençait à me parler pour me dire, je t'ai délivré. Voilà. Bouti bango kota la mama la mbongo. Boyo kenenga lobi na munoko na emoko. Mama la lobi que ce que ça n'est loko oyo. Nzamba longo la kati na e.
eza tension. Et loko oyo nzamba longola kati na ye. Abi eza tension. Abelaka tension te. Azalaka na tension te. Maintenant, qui dit vrai, qui dit faux? Prophétesse Rebecca ya kikoloba. Nzamba ebi se ko moni nengo koma kokoya ba tension pamba pamba. Maman leur yé moko aye. Po azana bomoy. Alobi que ce que zana loko o nzamba longola kati nanga. Et attention. Na bela attention te. Ce que ton di mela nani. Maman leur kolonzo tabia bela attention te ou bien ton di mela Rebecca. Oyo asolek na nzambe na mangengenge. Bino moko boko ma ba commentaire. Bo solo na ba commentaire. Alobi lisu soki makambo abi soki balobi na bino likambo eza solo na koya koyebisa bino nga moko. Ngai moko lo mbongo na koya koloba. Alobi ete makambo ba yebisi bino na prophétesse na prophète eza ya lokuta. Eza ya lokuta. Eza makambo ya solo te. Eza makambo ya lokuta. Alors mbalasima prophétesse to prophète ce qui ozui ce qui prophétie nzamba lobeli yo alakisi yo avant oya on a toile oke koluka moto yo nanu balobeli prophétie okutani na ye osololi na ye koya nango mbala moko na mediate loba o loba likambo moto asa akufa me moto abomoy akoki kotelema aya kopesa réponse ndenge mama leur mbongo atelemi aya kopesa réponse par rapport ya prophétie oyo balobaki na kombo na ye na mokuse prophétesse Rebecca Ilunga ayaki na prophétie ya lokuta na kombo ya mama leur mbongo. Toleki makambo ba prophétie oyo epanza mabota ebele à partir ya prophétie oyo ndeko moko mwasi abenginga po ebisanga mama Eliane na yena lisolo nanga ndeko nanga mobali akoyoka ngo lisolo oyo ndeko nanga mobali akoyoka ngo à partir lisolo oyo vidéo na kotina ngo frère nangai tango frère nanga koyoka ako comprendre pasi oyo nazalaka nango tilelo douleur o nazalaka nango tilelo na eloko oye ekomela biso na kati ya libota likambo ngo eza boye ndeko oya mwasi babota maka mibale mwasi moko mobali moko bandeko oyo mama na bango amemaki bango na États-Unis baza na États-Unis baza kovanda baza na États-Unis baza kovanda je te rappelle moko ya mwasi moko ya mobali ndeko oya mwasi aye kozwa mobali oyo asembelaka na église ya mama na papa ya limete mobali yango bazali kaka na États-Unis balingani na mwasi na libanda amemi mwasi na église na bango yango to ezala église te yango ezala babe yango nini bato basembelaka bazosoma église ya papa na mama limete be oya bino bango yango eza église te yango ezala baintercession bino ni bobenga yango wana yango mpenza ezaka église te église to baka église ya papa na mama limete bakutana na bango na balabala libanda mais amema mwana mwasi oyo kuna na kati ya lingomba na bango église ya papa na mama ya limete bakomi kuna makambo ba prophétie na bango oyo ebi ba prophétie ke mama na bango mama ndeko ya mwasi aza muta misala mabe topsaka ndeko mwasi ka kombo Rebecca topsaka kombo Rebecca
ke aza mutu ya misala mabe, ke mama na ye aza mutu ya misala mabe, babotama kaka mibale. Mama na bango tango papa na bango akufaki, mama na bango akamati ateki lopango parce que papa na bango azalaka kosala tango wana azaka mobutiste. Mama bango ateki lopango, ateki ba bien bazaki na bango, azibana na yenyo semi balé. Ami bango na États-Unis, na ye moko mutu baki ndovanda kuna. Papa akufi, na me mabana na nga na poto to kende kovanda na bana na ngai. Abandi kovanda na bana na ye. Mwana mwase ekutana na mwana ndeko ya mobali asambelaka na église, papa na mama alimete. Akotse balobi na ye kuna, mama na bango aza mutu misala mabe. Bakotise ba prophétie, bakotise ba prophétie, bakotise ba prophétie. Ndenge bakotise ke ba prophétie boyebi so basi bakotise ba prophétie, ba laver déjà cerveau. Alors ndeko a mwasi babalani nanu l'église na bango na papa na mama alimete. Tango akomi na kati ya ndako ya libala na mobali na ye, aboyi mama na bango na motema moko, aboyi mama. Po na église na bango babiki mama mutu misala mabe, ba prophétie na bango bapesaki ye. Na libala kuna esika azalaki abandi kobota, aboti bana misatu. Mama tikali komona ta mwana na ye moko te. Aboyi bana na ye bamona koko na bango. Po bango na église na bango ya limete, bakangi mama na bango ndoki. Mama za mutu misala mabe, mama boye mateke kitaki. Ye mutu azalaki yaya, wa mobali mutu azalaki leki, atikali na mama. Azovanda na mama. Ye yaya oyo azoyebisa leki leki longwa kuna kozala freine. Kovanda na mama te, mama za mutu misala mabe. Talanga ba prophétie ndenge bimi, tala ba prophétie, tala ba prophétie, ba prophétie. Leki ayebise jamais na ko abandonner mama na ngai te. Mama za mutu misala mabe, aboti biso, akolisi biso bien. Papa akufi, mama teki lopango, mama teki ba bijou, teki bilamba, amemi biso na poto. Lelo mama komi mutu misala mabe. Ngala kovanda kana mama na nga mutu misala mabe wala mwa mobali. Ah, loko yo ovanda kana mama, pa na nga pe ko chaka makolo te. Abi ya pas de problème na ko chape makolo pa na yo te problème ezate. Avanda kana mobali na ena bana na bango misatu. Amona kasu mama na ete. Lokola mama oyo pasi lekaki ya motema, mama bandi ko bela souci. Mwanu ya ngai oyo ngana boti, bana ngana bokoli. Bana oyo na boya ba mona pasi na vie. Papa na bango akufi. Na memi bana na poto to vivre ta na poto, bazanga lipa te, bazanga ya kolia te ya komela te. Mwana kanganga ndoki. Mama pasi ya motema e bandi ko tungisa mama. Boyebi ke ezana ba maladie mususu e botisaka mutu cancer. Déjà mutu so nakati nzoto na cancer na ye. Par malchance ne se développaka. Mama eko développer cancer. Cancer ya nini ya cœur. Cancer ya cœur. Mama beli, mama beli. Mwana mobali azobenga yaya, ya Rebecca. Mama za grave mama, la detalinga ite. Akufa na yeso okufa, mama za mtamsa mabe, ngaba pekisa kinga na église na biso. Patati patata. Église na bango ya papa na mama ya limete. Alors, mama oyo cancer, quoi ko big ça été. Mama kufi. Mama oyo akufi. Mwana mwasi o Rebecca. Azape mwasi aboti pe bana. Ayoki ata pasi ya mama na ete mama akufi. Rebecca. Aye ko kunda mama neta vandi kaka na mobali na ye. Aye ko kunda mama nete mwano ya mobali. Akundi mama na ye moko na ba connaissance. Rebecca mona na te. To pesi ka komo Rebecca za komo na ete to surnommé ka Rebecca. A mona na te. Mona mobali asel makambu tu akundi mama. Bingape le kwa na kundi mama. Yaya oyo ngana epe tiliwa.
ya boko makakuna vanda kakuna na bana na ye na mobali na ye aboti bana misato mama tikala komona ta mwana moko te ya ye kaboti mwana bo mama na ye na mwana na mama tikala komona mwana te mama ni ata makolo na ndako na ye te. Alors chaque jour eza dimanche te mobali na ye oyo akabolaki ye na mama na ye ke mama aza moto misala mabe mobali abelaka te ye pa beli mobali akufaka te akufi yesko tango atikali mobali akufi conscience eye kosala ndeko ne pa lobi ye lokola kundaki mama na ngata kolela mobali na ye moko na kochama kolo nanga kuna te na kochama kolo kuna ta kokunda mobali na ye moko kaka ninga na kundaki mama na nga moko ninga kunda mobali na ye moko akunda mobali na famille mobali na ngai te mwana mobali pe aboye kokende sango mwana mobali aboye kokende ye tango azolela mobali kaka entouré kaka na famille mobali na baninga ka église na bango po bango balinganaka bango na bango soki aye na ndako na yo bato église alimité vers oyo akomela te po vers eza ya milimo mabe akomelela yango te moko apesa ngai sous témoignage alobi mama nitu na longwa awa na ke Canada et pas frère nanga babongisela nga sani babongisela nga verre soki tozolia kaka sani wana na verre nanga wana yonka bapesa nga na tasse nanga yonka bapesa na remarquer que oh nini nalela ka sani oyo tasse oyo verre oyo nzoka nde babongisela ke bongo ke bango bato église alimité soko ye pa na bango komela na verre na bango te okolia na sani na bango te po oza impudique oza na milimo mabe oza na babe oza na ba shetani na nzoto na yo okosima biloko na bango te mais siko loko avandaki wana moya kosala eza te loko aza mwana mobali akende mpe ndeko na mobali donc basaki oh aye koremarke bien aye kokomprendre bato église alimité papa na mama tango abeti lisolo babi oza kutu na chance ayambi yo bango bayambaka bato te abi yango bapesaka nga ka verre moko na sani moko na comprendre bango aye kovandisa ndeko na bindeko na nga na remarke ke nazalaka na verre oyo ata na verre yango batia yango mwa signe verre batia signe tasi batia signe na sani batia signe yango bapesaka bapaya soki baye bango balela yango te po bapaya oyo baye bazaka bato ya milimo mabe avandisi ndeko abindeko na nga oh ote omoni biso pona biso mutu nyonso tozala kaka ndoki yango wana toyebi te toyambi yo kaka lobi kaka mokolo yango wana kaka nazoka valise na nga nabimi nake na hotel vacances nakendaka nasala 2 semaines na Canada na ndako na mwana nasaka 1 semaine mosusu navandaka na hotel nazongi nalingi nakokota so na ndako wana te na lapi abi nakoke sukuna te alors ndeko oyo po tozonga lisolo na biso ntango akundi mobali na ye atikali ye mpe naleki na mobali baloba na aso te avandi ye moko aye komona sikoyo mobali yango akabolaki nga na mama ke mama aza muta misala mabe mama akufi mobali yango mpe akufi nzoko azalaki libanga te mobali yango mpe akufi bomoto ye kosala ekomi na kosolola aye komona ngai yo eloko nini nasali mama na ngai moninga moko aye kosolola na bi mama boti yo ata aza ndoki soko kanisi kaka amema 9 mwana libumu abomi yo te ndoki wana amemi 9 mwana libumu abimisi na saa moyo abomi yo te okoli okomi mikolo alongoli yo na Congo amemi yo na États-Unis obali oboti mpe bana na yo misato mama wana ndoki mutu misala mabe yo moko poke maternité oboti bana lelo soki bana na yo bakangi oza ndoki moninga ntango aye kosolola na ye nde ye kozongisa mayele bomoto ye kosala nini eye kozonga aya kotala boye papa limete akufaka te akufi mama limete akufaka te akufi aya kotala bango namonaki baa banzamba se bango mpe bakufi mayele ye kozonga ye na place abandi koluka kobondela ndeko na mobali
tozaka biso mibale na yebite eza mobali mutu akotisaki nga na mababa prière oyo bête que j'étais na koti makolo mibale na yokeli mobali yango na boya kibina na sengi bolimbisi ndeko alobi yo se anga bolimbisi na bomoy abandi ko rappeler modèle mama bokola biso ndenge mama bokola biso papa akufia bibana nga bomona pasi te mama teki loponga teki bilamba teki ba bijou amemi biso na poto kanga mama ndoki ngapi na ko pardonner yo te abina fuka meleki nanga mobali nga bilimbisa nga leki nanga limbisa ngai abi ezalaki pasi pona leki nanga alimbisa nga tango osala pe émission oyo mama lobake yaya na yo a mwasi topeseka kombo Rebecca lobi asengi bolimbisa à travers émission oyo kozanga komona mama na ye obengaka mingi ozoloba mama azobela ya komona mama aboyaka koya komona mama oyo eleka yo moko yebi malobi asengi lisu bolimbisi ndeko na mbala bi kende kuna na tamba mama kende kosenga bolimbisi kende kende kosenga bolimbisi alobi yango wana mama nitu ngai eloko babengi prophétie na matoi na ngai kotaka lisusu te po mobali na ngai ndakabola kinga na mama na ngai likola memaki ngai na selile na bango kuna bakangi mama na ngai ndoki mama na ngai za muta misala mabe mama na ngai esali bokitaki mataki mama kenda abi tozana mama na États-Unis mama Eliane na sala 10 ans na mona ka mama na ngai te na boya mama na nga koti na sama belette quelque mona bana na ngai te parce wana motema mama beli cancer mama kufi abi naza na capabilité tina mukola lelo na yebite na kosuka nango wapi bana nanga bazana mboko oyo batikala komona koko na bango te bamona koko na bango te mama kufa ngana bana misato amona bana te yango wana na koyebisa pe na yo mama bolemba te kote ya bato prophétie zo ya malamu ya mabetika mais loko moko ezalaka mabe prophétie ya malamu yaka te prophétie ya mingi ezalaka kaka ya mabe prophétie malamu yaka te mingi prophétie ezalaka kaka ya mabe ya mabe oka te beso prophétie moko ya bien esepeliso ekaka ba prophétie ya mabe et puis bato ba mbenga basali ya nzambe bango mpe balinganaka te ezalaka kaka oyo aza ndoki oyo aza mosali ya nzambe alokuta bango on est jugé po ba se juge pe kaka bango na bango yango wana bandeko tosalaka très attention ndenge ndeko alobi yo kondima oza mboka moko na mama na yo boti bana misato mama na yo moni bana na yo te tina ndenge akotina mabele mama beli cancer motema makasi yango ya kibomo yo mwana mwasi motema makasi boye Pharaon kuta zaka mtema makasi me suka Pharaon lembisa motema me ya boko lembisa motema ti mama kufaka atika mona mama na yete siko mobali alongola ke mobali pa kufaka te mobali pe akufa bomoto lelo ezonga malgré bomoto ezonga naleki nanga vraiment oui tozalaka na biso mais loko moko bolongo na kati ya motema ya leki na ngai na yeba tene kozongisa amour o tozalaka nango na yeba ninga ozongisa ngote encore une fois na singileki nanga bolimbisi po yaza na bomo na singi bolimbisi tokendaka na discernement bandeko profession ko ya to boyi te profession c'est normal mais profession ya rappel à malamu ba profession mingi ya kaka ya mabe ce n'est pas bien et puis ndeko soki ba le prophétie zala pe na molimo discernement soki ba le prophétie yo moko sambela tuna nzambe nanga eloko likambo ba ebisinga e utie pa na yo to utie pa ya satan nzamba lobelaka mutu no sa boya ka mutu moko te preuve neke bato to juzaka mutu ke ba batu mabe bakufaka te bazali moi ndenge epeli boye epeli pona bata malamu epeli pona bata mabe mbula soki ebeti ekobeta pona bata malamu ekobeta pona bata mabe bon moi te pe bonne santé nzamba pesa kango bata malamu pesa pe bata mabe
nzamba alobaka te ke na kopambola yo mpo osambelaka yo mpo osambelaka te na kopambola yo te preuve ane ke bapoto epambolama koleka baafrike yango tokimaka afrike toyaka na mikili ya poto mpo bango bapambolama koleka bamboka oyo ya biso oyo aza mato ya koyoka ayoka profesi soki bapesi yo kowelela koleka na action te sambela nzambe nzambe pasa nini atalisa yo profesi wana soki eza ya solo soki mpe ewutaki epai na ye voilà oyo nazaki nango toswa na bino yango wana twasaki dila accent sana merci beaucoup matondo que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshene bana betu bonne journée bokamata ba bisous bye bye